Merci na bilo batu bozuli baku ya kolanda biso na mokolo mwalelo na ezui ezali bongo branche moko to tchano océan du Congo chaîne à libération et pai wapi to akabongo ba Kongomani esika oto panzaka to sasaka esika oyo to bengaka moto ya papa le moroto ekita ezikisa misala nyoso ya baloka ya République démocratique du Congo et pai oto sensibilisaka to mobilisaka to conscientisaka to analysaka ensemble pe to longolaka peuple congolais na bolema esika oto tchaka litono na nzete po ete to benga yango malamu epai oyo to sala kabongo mosala ya Jean-Baptiste epai wapi to zali bongo basinzili po ete to telemisa peuple congolais to lobana ete tango ekoki tango yango yo to telema to la tamola to moitumba epai o to telema ferme fidèle pour la cause de la lycée quoi ya République démocratique du Congo epai o to mokundola ka maloba encore na biso les laboureurs o aloba la biso beche fouiller ne laisser ni place que la mer passe de kotika to toko makambo ekoleka la République démocratique du Congo pasipe mawape mosala to mosala yango boyena se amoyi po ete na kopesa bio basangolo lenge to lobaka vous informer c'est notre devoir et puis na temps réel moi aussi au nom de la presse congolaise je me forme je me cultive rien que pour vous informer donc quoi informer bino ezali penza ya solo devoir na biso bande ko pasipe ma na République démocratique du Congo to lobaki na bino ete mapone makozala te to bande ko beta mbela kasi bato bayoka ki biso te je serai président je serai candidat président voilà ko tambola bipai na bipai pona ko luka lolenge nini ya koteka République démocratique du Congo kaselela bato bakomi ko luka ba signature bipai na bipai poete batonda ebele pona ko se révolutionner tango biso ba résistant tango biso ba lobela ye kolo Congo oto akelongo la peuple tango biso to bunda ketumba pona bonsomi wa République démocratique du Congo to ko yebisa bilo boko boya yango to lobi merci na ba abonner na biso bo continuer ko s'abonner massivement na chaîne à libération boko zala ka bongo de cité zaka chaîne moko océan du Congo o epesa kabino vérité o elobaka makambo la sali bekate elelo elumelume bato bakopesa biso tembete po ete manso tolobi yango maliko kokisama mapona mi makozala te kuna ndeko Eliezer tomboki bato bakota na nzela na ye po ete bapesa mais biso to sengi nde misolo po ete le 30 to kele kolongola Denis esika wana po ete tolobi avanda te po mosala o alembongo tine makambo oya ki kosala biso ezali te bande ko balati lelo to kozala penza bokuse po ete tango ezali mabe to ali kokima baloki sima na biso pe liboso bebele ya tango pona kokele ko sensibilisaka ko mobilisaka pe ko bengaka peuple ko ebisa ete to telemelo lenge to telemaka po ete na suka ya sanza moye biso banso to ki mambango liboso ya Denis Kadima to kutana to kuna toko ayoka biso population congolaise nini to ali na oyo ya ko ebisa ye bande ko balandi to cha mo vidéo mukia ya mwana mboka Mozito Fumu Pabo bakselaka l'homme de titrisation wana na kikwite lolenge na bandondo ville plutôt lolenge kani akota ki vraiment ezalaki kitoko ya kosakana te. Son Excellence Adolphe Muzito Fumumba, la tête bien faite, les cerveaux divins, les pleins de cheveux, le cœur qui vaincra. Professeur d'université ya basoki bakosa na bango bakanisa sekula beseni na bafase ezali kufela Adolphe Muzito la charmante Belette Muzito awa bolobaka mino komibale lingala na kikongo kepini na ver mais finalement bana bandundu befetula elingala ekikongo kepini na ver
Bon, na mutu bana Kikongo na lo bana Lingala. Lingala Kikongo. Nous devons vous dire ça sur la désordre. Qui est ce Mingi? D'abord, est-ce que mes ça ou mes cuisses avec? Qui est ce haut, qui est ce vert? Il y a une balaya, il y a mon cuissa na balingi. Qui est petit na vert? Qui est ce Mingi na pila pila yamba mouno na délégation na mono na ken na mouno maman Chantal Ngalou la Ntumba. Voilà que va la fête peut-être attraper ça des mots na Nima. Qui est ce Mingi? Il y a eu des meetings verts. Il y a eu des meetings verts. Mais quelle est la campagne verte? Nous me dans la chef-lieu à Pilum. Nous avons continué. Nous avons ça na Maïndombe. Na Kwango Movandaδιaka. Après quoi monte, il y a une partie entrée à Maïndombe. Maman Kutakuna Yamawa, qu'obligeant nous pour profiter de l'élaboration de l'offre politique dans le monde, on a parti dans le monde, Moutambula, grand bandou d'Ouanvimba. Après quoi, Moulouta directement dans le Kwango. Moussolulaka, la population, il y a Maïn, plutôt il y a Kenge. Après Popo Kabaka, Mukwenda na Kasongolunda. Après Kasongolunda, Moko Suvutuka, na Popo Kabaka, Musaboka Kwango. Toujours la Popo Kabaka parce que Popo Kabaka na Shimwaiko, na Shimunyosi ya Kwango. Après Mukwenda na Kimvula, Mukwenda Congo Central, sana makambo na kaka. Makambo ngoi tele ba conflit foncier. Ina beske no na beto na beto. Bulumbu Meluta, il a que mot introductif. Me fui 125. Bampangi na betu na njila entre Bandundu na Kinshasa. Que vous avez d'être observé une minute de silence en mémoire et Bampangi avec mes fois. Lula la chef Yantoto, di Kamwantoto na conflit foncier, que na kati ya offre politique na monde. Mais avant, nous avons offre politique, nous avons besoin de idée, de conseil, la population, la catégorie NIOS. Nous avons des enseignants primaires, secondaires, là universitaires. Nous avons des chefs coutumiers, des chefs de terre, des notables. Nous avons la société civile d'une manière générale, Moutouba Église par exemple, Moutouba syndicat et travailleurs, il y a des enseignants qui sont NIOS. Ma service qui a l'État, là bas syndicat na yo. Sambu muzwa mayele yina muda koti sana programme na mona. Bemo chezaba, bamvula meluta, ba politicien que ça la ba promesse sans que bo banana ba élément concret ya terrain. Yo yina mono avant que ça la ba alliance. Avant de diriger boire avant même de l'élection, vous faites un programme, il y a un beno, il y a un élément qui correspond à la priorité. Que vous avez, il y a des Kambouan Toto, parce que c'est la campagne. Bien, ma comédien là, ma musicien, que vous avez, vous exiger que tu as ma cambouya culture in Tamboula. Moutasala, conférence de presse, n'a pas été bingayo, université populaire, ça va être solo la motte, n'a pas couche, union, ça va société civile, la population, nous solo la n'a pas chef traditionnel, nous avons ma campagne sur le luta, qui s'y n'a dit cambouya, population, il y a Pilou. La campagne na betu ya Kwamut qui n'a que Mayandombe betu ka mutu moshi que vous avez betu zaba makamwa inki mutu betu manisa yo futi la betu gave la yo vraiment bande ko balandi bino moko bomoni sa commentaire mona mboka azali bongo atelemi liboso ya bato koloba ete to na tango ya mapona mite poya yeba ki bande ko na ngai ata kolinga ka moto te ata koko inaeka simaloba na ye alobaka na tango oyo lolenge to kokende boye ngana ko mona neti mapona mibolingi bo glisser mapona meko zala te kasi lokola bobimise lokola moloki ya République démocratique du Congo ba iba loki bino boko poussa la peine na bango boko lia la bango
kasi bino bokomisi lokole loko mususu me maloba o alobi ebani kolata nzela botala kasi lelo maponami na couleur nango lolenge nini ezali bongo kokende tokende penza kabuya l'homme puissant tika kite chasseur d'image azalaki bongo na terrain précisément na matete matete passe tozwa vidéo. Bele bongo parce que on est battu vraiment c'est vraiment vraiment spécial à kitoko mais bitoko tongele kimingi il faut pas buka bango ils sont pour vraiment parce que na balabala il faut buka bango parce que na batu musu bazo s'inquiéter ba biku ba ça matin boyeboni ne jamais pourquoi le vindera ça mutu mabe parce que il y a peuple il faut vraiment c'est donc pour les gambo mboka na yete c'est ça. Na banzi bolandi video wana ezali bongo na matete lelo bato bazako ya koma lelo bato bali ko kweya bande ko na ngai pasi pe mawa Achille Mav, le grand professeur wana penza molongani ya mama Mireille. Merci encore une fois la grand frère propre Claude Montana na plus 45 moto ya yambo oyo asala ka makambo oyo emona na la chabienne maman missionnaire na ngai la chabienne maman boboto maman sociale na akene ba maman missionnaire na plus 32 Big Daniel Ngenda pasipe mawa kilame pasipe mawa jodeta lotake tumba kane konto bokilo lokondo fampe kato pasi eza ko sakala te maman na ngai jolie jolie na maman na Suisse que Dieu vous bénisse maman Dolomon la mère de Bruno pasi eza makasi tika da bisabino yako sakala te bandeko nanga souffrance na ndenge moko tapa l'idée mais lelo matete bato bakufinde karabile bozo mona wana kokweya opération buka ngobila zando lelo ekomi na niveau nini ngobila zando lelo Achille Achille tela lobi bonyo bosani nga boye Achille Mave wana ya biso ya tongo yo poza Achille tela ya biso talaka moyeto bosala rabino ezalité donc bo s'abonner bo partager l'émission vraiment Achille Mave retrouvaille tala sala ka bongo et puis bof nanga donc eloko ya koloba vraiment ezaté bande ko nangai ezo pesa
pasi papa Alfred na maman Clarisse. Ezo pesa pasi papa Michael na ngai na maman Célestine. Pasi mingi yanga mokonzi d'Angleterre. Équipe polate. Ah mana na ngai na punya de langa. Que Dieu vous bénisse les États-Unis d'Amérique. Bande koto telemato bunde la nation. Congo eza na kati occupation. Etumba ya Congo cessez les faits alite musangu ndeka toloba. Etumba ya Congo cessez les faits alite. Etumba ya Congo cessez les faits kozalate. Etumba la biso eza nango ba bloc te ba groupe skite. Etumba ya Congo eza nango te okingani basangala te. Etumba ya Congo eza lingana oto soit conscience. Totele mato bunda to benga na Félix, totele mato bunda. Denika di makende ba Rwanda ba kende. M23 association ya Kabila. Kasi bonye comme association ya Félix. Félix a djembe na M23. Yaya, ba papa, ba mama, ba leki bana, bilenge na ebisaka bino kaka awa. Que Félix a ça nzambe te nzamba pona ete. Félix c'est l'incarnation de diable de la République démocratique du Congo bokwa ngate. Na ebisaka bino awa. Na lobi ndenge toza ko kende boye ba politicien tout ba koluka négociation. Et puis ekosimba te bandeko. Na temps o tozali bandeko langa ekosimba te projet nyonso ya Satana contre la République démocratique du Congo sera mis les sans effet parce que Dieu est descendu na kati ya mboka oyo pona ko kata pona ko bebisa pona ko panza batu tu oyo baza ko nyoko bana Congo likambo ya zandu ngobila tosuka wapi remaniema ekoya kalate ngobila ko sauter remaniema ekoya ngobila ko sauter mais problème ekozala est-ce que maman Denise a kondima batu nyonso ya before ba sauter a ondima te. Maman Denise a son carte électeur, pourquoi? Ah, le quoi to bandela Kabila tam so kozwa. Ndeko langa Congo a un sérieux problème comme je vous l'ai dit. Congo a un problème, il y a balkanisation, Congo a un problème, il y a occupation, Congo a un problème, ba déraciner peuple oyo. Ba morceler peuple oyo. Pour peuple oyo ça la molobelité, mais molobeli ngayo na tele makaliboso la la chaîne de libération. Pour la ni boyo kanga ite bandeko langa. Tanguzi fwe ni ngana yo to sala musala, to telema. To bunde la République démocratique du Congo, to récupérer ma valeur. To telema bandeko langa parce que ceux qui to telemité rien ne va dans la République démocratique du Congo. Ceux qui to telemité bandeko langa ba ko exterminer raso. Angola et yeli sous. Biso to kanisa ki l'armée tigre la bisoye mais toke na cessé l'armée tigre te bangolais bazako ya bandeko langa troupes angolaises yangole ye 8 troupes armées internationaux to baka bongo ba telemi na kati ya République démocratique du Congo mais guerre réseau silate bazoboma bazone tampon. Et là, quand ça la matin, Kagame a ça affronté. Les autres commissions ont un problème à Tunisie, tout le monde a Tunisie, mais africain. Qu'est-ce qui ne va pas au juste? Bah Congolais bolingi nini? Bah yima biso ma pona mi 3 élections ku kao to ba awa. Mais ya lelo e ko simba li susute. Nyoso boko sa na République démocratique du Congo simba te mais lelo to senga unité c'est notre force. Bo soutenir biso les 30 oyo. Bo soutenir biso to ko benga bobo mesano. Merci nande kwa tuninga ba mo c'est un problème na pas manga problème na ngeza ka mbongo. Eza mbongo pona zo passeport. Eza mbongo pona ke bimisa compte bancaire na zo carte visa langa. Eza mbongo pona ke na commune basela nga ba mikanda. Donc ça demande que de l'argent. Donc ndé naza awa na koloba po eza mboka nanga, mais naza la besoin mbongo ndeko nanga. Si on continue à 200, on a payé 180, on a mikanda la commune a payé $10, moi $10 et côté la mélimai. Si on continue à $100, on a qui on banque la equity, na qui kobimisa carte visa, basé nga mikanda la ngai ya banque. Donc là ça a besoin ya mbongo de na zaboy. Ndeko la ngai. Mais yango tende ko lembisa nga po ete na télématé to la sala musala te. Na kosala musala nga bobo meselo parce que Congo eza ko kende vers lycée quoi parce que Congo nyoso to loba yango to zo yango ya kosala ma. To ba ki yo to zo bi ota ebelete. Ba vidéo o to ko tshela bilo lelo ezali kaka po yo mona Congo o so conscience ndeko la ngai. To za ba enete to boyi mutute mais vérité nde mutalingaka te. Vérité nde Congola lingaka te bandeko la ngai. Etumba o to za ina yango. Ezali nango etumba ya kosangana te X y ne bango ba ko sauver nation non. Ezali ngai na to prendre conscience to telema. To ça la force pour être to bengana ba M23 to bengana ba Kagame to bengana tous les troupes étrangères oyeye po aider biso te po ezo minerai na biso bandeko la ngai. Na aonde la bandi la sukisi moto ya mato imangonga ko yakina se tant ekoki ndeko la ngai lelo bokomi komona bato bakomi kosangana
ba député la biso bazongi nini ya malonga ba oloba kuna nde bazongi boy ba député to sengi bilo botali kama est ba député to sengi to kanga papa mboso po aloba likambu oyo ke ba député ba yebi batika ko bundisa biso mais to tuna ete ba député ngo wapi bango lelo bakangi wana aza rwandais lobo kuna ba okanga za rwandais ngo uti la parti ya bati siko ndenge bosa bo bolinto lo bala blondeni to tika kaka bango ba dondo ka balia kala ba bambongo te bande ko langa to bundela kongo na lisanga nde to kolonga na awa nde la banzi la succès na big Daniel ngenda ya pont que Dieu vous bénisse bande ko langa nyoso ngeta ngeta na bala mvuluzi ba koko toza ensemble bokula ka ikala on est ensemble soko zo zwanga te ba problème eza tellement ébélé la banzi la ko so na ba koko ka se to tele mapo te to bundele ko lo biso mingi ya kolobeza te nde ko langa ye soki tozo nzima ba passe o lelo eza biso moko ba tozo misetumba po te tolingi to lia kanyaka tolingi toza ya parti X to Y ba ope ba ko zo mbongo ba ko linga pe biso to pusa la pena bango te bo fongola pata circuit yango ya mbongo biso to gela ta ko zo biso to na mora obundela Congo ba lingi ko pesa biso te siko to sani to te ka conscience to le bitin nzambe ako pouvoir na ba besoin na biso mais to ko se la nzambe likamte tala lelo ba kimbangise ba telemeli Félix ba bi le 16 ezala bongo férié jour papa kimbanga ko est-ce ba senga férié na makasi papa Lumumba na liwana yepo lelo ko ma férié est-ce que ba senga ina makasi tant bozo senga na makasi ke bo comprendre que bo mériter. C'est ça aussi la honte de la République démocratique du Congo. La bande de la a sexy la fini la que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. La patrie ou la mort nous vaincrons. La peur doit quitter nos esprits. Tout le monde est tombé. Merci na Kabouya l'homme pour son échange par l'équipe qui gagne. Merci na Gloire Ngoma mais ça peut électrique. Merci na Pape Dieu directeur recherche stratégique peut ça mon conduit parade monsieur Bangay. Quand on gagne binoto kuta la Juka aime le number 1 aussi de la presse congolaise a du moi la mère de Bruno na Autriche Lik Makanaki et Ratakate que Dieu vous bénisse. Nzambe azala apambola vraiment bilonio soto lingana ka vraiment petit frère zola to benga na bengana parce que nazala pour ça penza que na bimisa moi passeport na zo ma compte carte bancaire na ngana na zo mo mikanda po ete nazala moi moto pe ko tambola taka la chabena ko benga e Bruno ko benga Big Daniel ko benga papa Michael ko benga maman Célestine ko benga papa Alfred batindela ngaka ndenge za siko na mama na Jolie mikanda quel vedo ezo sala pe moi passi to bunda etumba na bosolo kasi na kolia kanyaka te pe na lokuta te moto asali bolamu to betela maboko moto asali mabeto dossier ma mari le pango ma mari to lo bayango na mikolo mizali ko ya